Botalikazo auti epai ya Ken Piana. Valdi Tambwe epai ya Ken Piana. Manike de John auti epai ya Ken Piana. Malika Mania auti epai ya Ken Piana. Laura Chou auti epai ya Ken Piana. Idol auti epai ya Ken Piana. Bandeko mosusu abasi bauta pe epai mosusu me basali mingi epai ya Ken Piana. Bauta na bagroupe oya bango neti Malika Mania auta na les Kardashian. Manik de John a passé na Karine Mokonzi boye me basali mingi baumeli epai ya Ken Piana. Donc na ba journaliste ba chroniqueuse Ken Piana na bana mibali abimisi pe bato ebele. Pe bato yo Ken Piana abimisi bato ebele pe babimi malonga. Oui. Donc na ndimeli ndeko na biso pe Olga Kabelo ndenga lobaka ke amonaka Ken Piana neti Karine Mokonzi me ye mwana mobali. Kote kuna na ndimeli ye. Na ndimeli ye parce que eya neti ya bakokani te me ya neti. Po Karine abimisa bato ebele ti lelo abimisaka. Pe bato yango bakendeke bien. Ken Piana pe bato abimisi bakendeke pe vie échanger. Yango bazali neti azali neti Karine Mokonzi na bana mibali neti aza lokola Karine te me neti bakokani. Bandeko bomitungisa te mpona otanga kombo ya Olga Kabelo botuna papa robo bokoma bien po bwakake mingi te. Olga Kabelo ali kote mosusu Muzombo, kote mosusu Muntandu 50-50. Donc Olga Kabelo ndenga aza wana so bokanga mikanda autilisaka 50% ya bazombo. Donc okozala na likambo na ye alobi alimbisi yo me boza kaka binemi makolimbisa yo mokolo okufa. Oui, ezalaka mingi bongo okomona koya mama oyo akende na niongo na nga ti siko aza na niongo ya mboka ebele me nga na yawa afuta te nzambe afungole nzela wana bato bakangi wa papa oyo nga na ye tubanda koyokana te nalimbisa ye me na motema po te ezala kaka siko po te kangami basikatrice ebungi nzambe afungola ye nzela. Donc soza na problème na Olga Kabelo ata limbisa yo soko moningo kufa salaka na testemano mokolo kokufa babenge mbangu po ya kolimbisa yo. Bon, place wana bocomprendre oyo nani bazwi ne problème te boluka ne problème te. Mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na bato oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko
Voici 4 types de familles dans lesquelles il ne faut jamais envoyer vos enfants en vacances. Je m'explique. Attention, le but ici n'est pas de dénigrer ces familles. Si vous vous rendez compte que vous faites partie de ces 4 familles que je vais citer tout à l'heure, ne me lapidez pas s'il vous plaît. Je fais juste de l'éveil de conscience. Que vous puissiez vous rendre compte que certains comportements que vous avez peuvent avoir un impact négatif sur l'image de votre famille. Et pour les autres, vaut mieux prévenir que guérir. À bon entendeur, salut. Premièrement, n'envoyez jamais vos enfants dans les familles dans lesquelles il n'y a pas d'ordre, en fait. Tout le monde sort quand il veut, revient quand il veut, les parents font ce qu'ils veulent, les enfants font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'ordre pour manger, il n'y a pas d'ordre pour sortir, il n'y a pas d'ordre pour s'habiller, il n'y a pas d'ordre pour rentrer. Quand vos enfants vont revenir, sachez que ça ne sera pas bon pour vous. Deuxième type de famille, ce sont des familles dans lesquelles les parents ne s'entendent pas du tout. Les parents passent leur temps à s'insulter. Pourquoi? Parce que chaque parent, que ce soit l'homme ou la femme, a une influence sur les enfants. Cette influence peut être positive ou négative. Maintenant, imaginez une famille dans laquelle les deux parents ou l'un des parents passe son temps à injurier, à rabaisser, à dénigrer l'autre. Vous voyez l'impact négatif que ça peut avoir sur les enfants, sur le devenir de vos enfants. Maintenant, quand vous envoyez vos enfants dans ce type de famille-là, sachez-le bien que vous mettez vos enfants en danger. Et cette ambiance toxique va forcément impacter vos enfants. Alors, si vous pouvez garder vos enfants avec vous, c'est mieux pour vous. Troisième type de famille dans laquelle il ne faut jamais envoyer vos enfants en vacances, ce sont les familles dans lesquelles les enfants sont des rois. C'est-à-dire les enfants font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Personne n'a une autorité sur eux, surtout pas les parents. Alors là, s'il vous plaît, évitez ces familles-là parce que ce n'est pas un bon exemple pour vos enfants. Quand ils reviendront à la maison, vous verrez que ces enfants-là seront un peu... Voilà, attention. Et quatrièmement, pour terminer, évitez d'envoyer vos enfants dans les familles dans lesquelles vous avez des doutes sur leur état spirituel. Oui, c'est très, très, très important. Si vous avez des doutes sur l'état spirituel d'un papa ou d'une maman, ou l'état spirituel, l'ambiance qui règne autour de leur famille, évitez d'envoyer des enfants là-bas. Moi, j'ai vu des enfants partir dans des familles dans lesquelles on avait des rumeurs, on avait des choses négatives qui fuitaient par rapport à cette famille-là. Et quand les enfants sont revenus chez eux, les enfants étaient complètement cassés, complètement abîmés. Un enfant qui était calme, il devient turbulent. Un enfant qui était poli, il devient impoli. Un enfant qui était bien portant, qui devient bizarre. S'il vous plaît, gardez vos enfants en sécurité avec vous. J'attends de lire vos commentaires et de partager. Ngai nalandaka ba site ya bato ebele. Donc Ken Piana a voyagé à Poto. Patuna ba tikalaki en tout cas ngapela ngana ba fimu na fimbu e kendengeni. Natali batuna ba kaboli muswa keboyi muswa zongi boy. Bandeko ko kabona na kabola na ego tala ko kabana bakabwana na komotala batutu Ken Piana tikaki bango na libabete bango tu bazo réussir bakoki ko s'avancer koleka kutu tango bazalaki pe bien bazako s'en sortir mais na ngonga oyo 2024 botala bango en tout cas vie était liboso vie ezongi nsima te ndenge wana te bandeko so botali même na bagroupe ya bamusicien oyo bakufa ata orchestre ekufi me bango mpe bato omona bamisusu vi mpe ekufi azaka na biloko na mbongo azwaki kala azaka na lupango asombaki kala azaka na vewe oyo azalaki nango kala ou bien comme épave ata soko otali na mokolo ya lelo me ntango otali Ken Piana ye ezali différent bandeko na Ken Piana omoni mpenza moto azovansa aye poto bato atikaki baporte efungwami na ndenge moko inatandi Valdi Tambwe tozali na ye awa na la France
ayaki kala mingi te ayaki pa Ken Piana azali wapi na la France. Malik de John ayaki poto akutana ba première dame azoba enveloppe voire même azwi mobali. Bon, boloba o boloba mazwi mobali. O Malik de John azwi mwasa mwana muke mobala mwana muke. Malik de John ozwi mobali bakokani na Jonathan bandeko botika Malik de John azwi mobali. Po bino bana basi pe bowanda komona Malik John mobala age naka elinga bana kozala te. Mobala age na bandenge ebale akolinga pe te. Sikoyo soki jeune alingi ye botika ye. Et puis Malik de John botunaki Malik de John gu na ye soki nini. Malik de John eyebisaki bino gu na ye bapapa robo. Mais non, gu ya Malik de John mobali ya hygiène. Malik de John azwi mwana 18 ans te. Azwi mobali ya ba tranquelique. Alors tranquelique. Wabi tranquelique ya age nini? Tranquelique pe kokoma koko. Ah oui. Donc botika ye kote kuna. Azwi azali na position bien. Pe azwi gu na ye. Bandeko, en tout cas, Ken Piana, bato basala pa na ye, azwa bango lokola famille, ateta bango penza bien na ndimi, pe na confirme. Asala bango mabe te, asangana bango pe te po asala bango mabe. Pe tango avoyageaki bongo, atikelaki bango pe bakali te, akangelaki bango pe baguti te. Donc, eze sine moko ya bien. Ya très bien. Donc, nde kari na yali. Neti kari na yali, ndenge koto te, neti. Eningo kokana mekokani te. Po ya kari na leki. Oui. Kari na bimisaka na bazozo, oyina ye, ennemi, o continue oyina ye, o pambami. Ata Ken Piana soka bimaki. Po azalaki moko bien na Karine, moko ayine Karine. Ala bimi. Sikoyo pratique mutea malamu, ye pa bimisi. Laura Chou, ye pa zwaki mapamboli. Mais Laura Chou, so mapamboli na ye ezo boite na kanisa. Po sangisaki nzoto na mukala ya Grace Temo. Popol mopasula. Mukala. Ekoza ye mutache libabe. Na ebite. Malika Mania ye wana. Azo tondwa na jimo paradis. Malika Mania musala ayebi yango pe bien. Sheni na epe e marishaka. Makambuta koma kosala esimbaka. Malika Mania pe atauta deja pa ya Josepha Chako. Josepha Chako alakisa nyonso, mais kosala lisusu epai ya Ken Piana esali ye azala ndenge aza lelo. Mais l'oration aza pe na sete. Aza toujours likolo par rapport oyo ezalaki ya. Po l'oration liboso pe abanda kozwa mobali lokola Popol mopasola te. Abanda kozwa mibali na ye. Mais Popol mokangama. Oso azotambola pantalon ekoti ye on dirait mwana mwasi alati estring. Mais mwana mobali. Nazoba Popol mopasola te, Popol mokangama. Basi abanda kozwa mibali abanda kolinga liboso. Yango bandeko Ken Piana bel et bien, c'est quelqu'un de bien. Ezate na dutaka te, oui. Nabana o douta, o douter, oui. Quelqu'un de mauvais nabana o été. Mais quelqu'un de bien, neti,
la baronne na bana douter. Koboya te me douter. Mais lelo pe na comprendre que Ken Piana aleki Frank Stemai na bien. Lelo pe na ndimi histoire wana ezaka vrai. Ken Belengo kati ya Brazzaville, jali sho bengaye, aloba keba, soko kati kuna ekosukelo mabe, ba preparaki pla basali ya mabe, pe pla yango motaninga koteka ye, Frank Stemai. Te balobaka bango moko. Nakomo mbona ngo pe bien. Ponga na banako mona nde Frank Stemai yende mutazali bien. Mais siko na comprendre azane pe kaka bien. Azape mutu mabete. Mais en tout cas, avec l'argent, toi avec une relation importante, Frank Stemai a koko livré. Pas kokangelo ba gouti. Bokolo ba abimisi Glory Olangi te. Boke ba kote kuna. Frank Stemai abimisa Glory Olangi te. Glory Olangi nde abimisa Frank Stemai. Na propre chaîne ya Frank Stemai na Afrique Info, Gloria Olangi motu abimisa Frank Stemai. Bandeko ya bongo. Ata bokondima to bokondima te eza bongo. Eza makambo ya solo pe ba verité na koloba na bino. Soki botali Afrique Info tango ebanda, bokomona muta travailler trop ti ekangami ezali Glory Olangi. Mutu balanda trop batala trop ezali Glory Olangi. Muta beta ba vieux ebele ezali Glory Olangi. Donc Frank Stemai azako jouer rôle ya patron ma travailler à paix. Mais ye chaîne ya Afrique Info égale Glory Olangi. Tango Glory Olangi akeinde abimisi Frank Stemai. Bato basi babona batikali. Frank Stemai a continué. Ko travailler de Glory Olangi bana ko travailler na mayele na imoko pe alors ekomi ndenge ezali. Ba fille ndenge na ndenge baleki epai ya Frank Stemai, mais soki na tuni bino bakombo na bango boyebi te. Fille moko kaka taleka ba fille ndenge na ndenge. Frank Stemai abimisi bango te rien. Cynthia Kapashi. Ah, Cynthia Kapashi. Aza incapable à robimisa. Incapable na lobby. Mais Cynthia Kapashi, yemo kwa zako lobade na monoko. Ako bimisa. Fwa de la musala. Fwa bakoma lokola bieli. Alobi bato fwa bakoma lokola biso. Lokola nga Kapashi. Na la bango professionnalité. Soki to yekola yango apamba te. 10 ans la sala pa ya Shabani apamba te. Nga pe Shabani afungola nga ba porte. Afungoli na fenêtre. Atoboli batol. Na kota bisika na lingi pe na kota. Na ye pe na sangani. Na baleki oyo boyi bisika toaki na bango. Na lingi na tia bango na nzela. Bakoma un jour pe bato. Basali kaka makambo basali. Siko ngai ba o na zwi. Na komisa bango bato. Tala discours. Discours a mulai. Koleka ya Shina Rambo. Po Shina Rambo na namona ite. Apesa discours a mulai. Aleka ya Shina Rambo. Ekokani te na discours a Mobutu. Mobutu ya mulai. Discours a Mobutu. Ngaka muna wopesango. Alors, mutu alobi mingi bongo. Asale logote. Bokansa ko bimsa mutu. Alobi koleka mutu azalako du président de la République.
akokosala eloko te. Mais pourquoi olobaki mingi bongo? Hein? Pourquoi olobaki mingi bongo? Kapash. Bon, awa eza mpona kosambisa ete Cynthia Kapash aza ya biso, aza motu nanga. Mais nde azali bien mpona kobimisa ye moko kaka. Ata leki na ye Irisile abimisa ete. Nzoka Irisile mwana wana ya mwasi. Leki Kapash a travaillé dire na molili. Po Kapash akoma boye. Ti lelo a travaillaka. Irisile atuka kofuta makaka. Kola kopambola yo na maso salaka pa mpona ndeko na mwasi. Mais Kapash aza toujours motu na biso. Surtout motu na ngai. C'est ma sœur, ma petite sœur. Mais bon, comptez abimisa bino, rien. Rien. Tout d'abord, pour abimisaka mwana libongo na ye, azeli ba age kola, abimisa pemi, abimisi mosusu. Mwana kaka pa bima na libongo na difficulté. Ana difficulté kobota te. Mais yende po abimisa motu na mokili. Na discours oui. Ou bien na ndoto. Yango wana teko ya biso Pito Pale, Ken Piana, Ken Makizembe, atoka azala motema malamu, azali afongola penza batu motema, bato nyonso bazoleka pa na ye, baleki tomoni réussite. Atoka Ken Piana, yo pozo mapamboli. Na ba opera babimisaka te, bazwaka mapamboli. Tamusu un jour ba obimisa. En tout cas, bamisus na oloba te. Les ketchup abimisa, abimisa ya fifi, bokanza te les ketchup abimisa tabimisa. La difficulté mabimisa. Ya pichu. Nani ya fifi. Kala te abimisa soso, o musu tozanae. Po ya fifi akoma comédien, akoma artiste, azalaki rien. Azalaka mutu normal, asalaka na télévision moko te na radio te, théâtre te loko te. De ketchup juillet à zéro, abimisi o azali. Donc le ketchup akoko bimisa. So boke pa le ketchup, boko bima. Bazana bango pe babimisaka. Baza pe ba o bakanga. Bamisoko tu balingaka te bokota pa na bango. Tani ya mabedi. Nana bimisi te, nanu pe akoti te. Maza ya biso. Tozani de ker, ye pazwa mapamboli. Mike Lokamba. Mike Lokamba. Lokamba. Mike Lokamba. Lokamba. Mike Lokamba. Oh. Lokamba. Mike Lokamba. Mike Lokamba. Tracy Mbelenga Pro. Claudie Suka, oui. Babimisa. 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 Juvenal Kibala. Babimisa. Mais Juvenal Kibala, ko bimana e banaboy. Eza Karine Mokonzi la Baronne. Yangone mute bimisa. Nakosi Adam Solozolo. Adam Solozolo a kolo ba la place nanga. Nga papa robona sani. Da sukisia. Botikala malamu. Et ciao. Voici 4 types de familles dans lesquelles il ne faut jamais envoyer vos enfants en vacances. Je m'explique. Attention,
le but ici n'est pas de dénigrer ces familles. Si vous vous rendez compte que vous faites partie de ces 4 familles que je vais citer tout à l'heure, ne me lapidez pas s'il vous plaît. Je fais juste de l'éveil de conscience. Que vous puissiez vous rendre compte que certains comportements que vous avez peuvent avoir un impact négatif sur l'image de votre famille. Et pour les autres, vaut mieux prévenir que guérir. À bon entendeur, salut. Premièrement, n'envoyez jamais vos enfants dans les familles dans lesquelles il n'y a pas d'ordre, en fait. Tout le monde sort quand il veut, revient quand il veut, les parents font ce qu'ils veulent, les enfants font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'ordre pour manger, il n'y a pas d'ordre pour sortir, il n'y a pas d'ordre pour s'habiller, il n'y a pas d'ordre pour rentrer. Quand vos enfants vont revenir, sachez que ça ne sera pas bon pour vous. Deuxième type de famille, ce sont des familles dans lesquelles les parents ne s'entendent pas du tout. Les parents passent leur temps à s'insulter. Pourquoi? Parce que chaque parent, que ce soit l'homme ou la femme, a une influence sur les enfants. Cette influence peut être positive ou négative. Maintenant, imaginez une famille dans laquelle les 2 parents ou l'un des parents passe son temps à injurier, à rabaisser, à dénigrer l'autre. Vous voyez l'impact négatif que ça peut avoir sur les enfants, sur le devenir de vos enfants. Maintenant, quand vous envoyez vos enfants dans ce type de famille-là, sachez-le bien que vous mettez vos enfants en danger. Et cette ambiance toxique va forcément impacter vos enfants. Alors, si vous pouvez garder vos enfants avec vous, c'est mieux pour vous. Troisième type de famille dans laquelle il ne faut jamais envoyer vos enfants en vacances, ce sont les familles dans lesquelles les enfants sont des rois. C'est-à-dire les enfants font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Personne n'a une autorité sur eux, surtout pas les parents. Alors là, s'il vous plaît, évitez ces familles-là parce que ce n'est pas un bon exemple pour vos enfants. Quand ils reviendront à la maison, vous verrez que ces enfants-là seront un peu... Voilà, attention. Et quatrièmement, pour terminer, évitez d'envoyer vos enfants dans les familles dans lesquelles vous avez des doutes sur leur état spirituel. Oui, c'est très important. Si vous avez des doutes sur l'état spirituel d'un papa ou d'une maman, ou l'état spirituel, l'ambiance qui règne autour de leur famille, évitez d'envoyer des enfants là-bas. Moi, j'ai vu des enfants partir dans des familles dans lesquelles on avait des rumeurs, on avait voilà, des choses négatives qui fuitaient par rapport à cette famille-là. Et quand les enfants sont revenus chez eux, les enfants étaient complètement cassés, complètement abîmés. Un enfant qui était calme, il devient turbulent. Un enfant qui était poli, il devient impoli. Un enfant qui était bien portant, qui devient bizarre. S'il vous plaît, gardez vos enfants en sécurité avec vous. J'attends de lire vos commentaires et de partager. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc na ko le kati sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.